Et ça, bah, je n'ai pas de Mabunda qui me confronte la justice. Vertige et ça lié pour la sécurité à aucun téléphone. Alors qu'on a un téléphone pour ma bataille, mon appartement. Juge dans la Bengi. Mabunda à 13h30, vous allez là. Donc, yes, on est à Yokamo. Et si, dans le monde du Sala. Nous, Kabila, n'est Kabila, Moutouaka. Kabila, n'est pas encore ta prison à What? Ano Kabila. Gambela, Kinga Sanya, Ano Kampela. Faut ça abeli mutu faut bango kama mutu basakana te azala na prison na selemba abi bate mabuna comme kizengi bate na kiti moya na justice ezate ya mona musa baba hein c'est information au mona baba mo budget mo asala bébé ça baba mabunda ko vanda pemeli ya ko loya na ata comme kizengi so zo lo baba jo bazaka be spécialiste ko ba kizengi bazali donc c'est pemeli mabundi pela lobi ya yebisimilo alobi boy aza innocent yezalaka ndenge wana. Bonjour, bonsoir, ça dépend R Bozolanda Bisso à travers votre chaîne Vision Plus Télévision, chaîne OEP Sarabino Basango. Naïm Sarabino à chaque fois, Moussa Nabiso ezali ko informer Bino. Makambo ezoleka na ville province ya Kinshasa, surtout na Congo na biso. Merci beaucoup na confiance na Bino ndenge bopé saranga mopandisango na Bino, Jerry Kobetox DSS de la presse. Nazawana pona osela Bino Moussa. Soki kaka to moni actualité mo ekoti, biso tozaka basongi songi. Photo ya to solola na population. Population o to ko solola na ye ndako loba vérité. Émission na nga loba vérité. Awa bato baloba vérité ko buka lokuta te. Soko lobi vérité te a okoleka l'émission loba vérité te. Merci beaucoup à notre patronne Bella Dinganga depuis Londres. Merci beaucoup na mama pasteur Titi la source. Merci beaucoup na Daninzila. Merci beaucoup na ba diaspora nyoso obokomela kanga maître camionnette Mbola descendant Simo Kimbangu. Merci beaucoup mon vieux ndenge ozo komela ngai. To ele na actualité bandeko ya FCC balobi IDPS a commis na menace. Les pays na kiti na base tout son nom les comme menace. Est-ce que bazo comme ça ou bien bazo ba vérité? Balobi autorité morale na bango za na kimiate. Bon matisi ba vion na nenga likolo côté la population. Na kinga kati bo kiti sengo mwa muke na se. Pour etia autorité morale na bango mal à l'aise. Ndeko moko FCC ça les gars lobi autorité morale na bango za mal à l'aise, aza en donc nenge aza wana za na insécurité. Quand on peut totalement boire lobby toki première fois na ka cortège bité quoi cortège va présider ça dans accident même il y a la république même tantine na biso Janine Mabunda camionnette longo soki wa payer ko tout amutuka na ye est-ce que zaka ka fait ce mona ya Congo eza 12 ya politique to eza mamba lukuta to eza solo to koyeba ngwa to pusana ya côté business mbote mwana mboka mbote mon frère Kimi ezali ouais pepele Kimi ezali mais les apprenants nous y a bien tête aux ongo calamité après 2 mois to ozwa Kimi pena bien to na biso to fond là bas champagne voilà lelo IDPS beaucoup na menace point non biso to na menace te to utakine na menace to utakine na menace bino boyebi ba 2011 to na ba menace makasi vous comprenez ça te que to comme na menace na ba lobi bo matisi ba avion de chasse mon frère to matsate ndenge nini tozo ke na toka na niveau de diplomatie toka na logique yozo lingo kangate na pe fona l'action ke non ngapena na babor hein ezande ngwana non politique comme na ngolo wa musique moi 12 mois fait beta ma te politique ezali makambo ya force vous comprenez politique makambo force eza makambo diplomatie mais d'autres pas force à peine à force sans la force tozo ça la diplomatie sans la force tozo ça diplomatie ça la politique aux l'autre ah bon combattant moi IDPS a dit bozo taquer na derrière devant côté Mopanzi, côté Bokomi, qu'on attaquait partout. Côté Boboya Kendeki Lubumbashi, côté Mantile Manduki, Bavio Likolo, tout ça, peuple azo mon spectacle, nabino coalition, nabino Bosalagi. Mon frère, Tobi Mandenge ni ata yomo. Pour vide ali to fanda. Yo le bio paralysé. C'est meto salana awa. Yo sko ngo bimo kende wa. Do bino motingami kala lobo baba ba paralysé. Ouais, kika ya uto lo babuzo ba moko akom samboko lokola Russie. Russie a commencé à la Russie, si donc la Syrie a commencé à la Syrie, et ben non a commencé à la Syrie. Boyibi mbongo bolié, bosali makamunyoso. Hein?
lelo woloba ke non beaucoup msamboko loko la Syrie 9 ans en Syrie et comme na RDC beaucoup faire rejeter RDC na 50%. C'est pas normal. 50 ans. Donc ça normal té. Sikoyo ndeklikambo likamezwi ndeko na biso président assemblée nationale mutuka ne batuti na camionnette. Na minute bazo interroger nanu chauffeur wana nana tindaki yo. Nazoloba no question moko mon frère. Obotami na tata na mama. Ce tata na bino na problème na ba voisin. Est-ce que yo moi nous à l'aise? Répondez-moi. Ce papa na bino na problème na ba voisin. Yo moi nous à l'aise. Répondre-moi. Mais mon frère, yo na problème na ba voisin yo monela air news. Lelo voisin na laxipe moi muscle na ye. Siko bino bana bo à l'aise. Ezaka yete mutaza mal à l'aise. Mabunda ka te mutaza mal à l'aise. Bazé belé. Hein? Ye palpite, chauffeur na ye palpite. Comptez yo ya tambola nango wana mon frère. Tout ça clair. Comptez yo mabunda tambola nango. Voilà. Hein? Bakoya tout en nango wana. Jamais. Bazande mal à l'aise mon cher. Banyoko li ba congolais trop. Moi petit accident on ande bangba comme sango grave. Non, eza mal à l'aise na bango mobati ka chauffeur à bateau. Voilà. Voilà, merci beaucoup. J'espère que tous continuer m'appelle vraiment. Voilà, moi les lobasuko ko lobanini par rapport ya makambo ne sezo salama. Jusque la coalition et nani consultation zo continuer. Na ngai na bossa na question. Oyebi ke Daniel Safabia azonga na IDPS. Azonga te. Eza problème na biso te. Biso peuple ba ka rejoindre biso kaka. Ba ka place peuple azali. Pour peuple nazaka na maloba ya solo. Daniel Safa sala ba aventure na politique ou bien sala yango te. Biso to concerné biso te, tali biso te. Biso to na nzela o biso to zo kende. Oyebi ke biso to ndima ba mokate na mama. Ba yambi en huis clos. Ba yambi ba ba député mais yé ba yambi en huis clos. Tokende na politique. Tokende na politique ya orgueil te. Peuple congolais zo souffrir. Non ça orgueil. Daniel Safu. Tokende na politique orgueil te. O ba yambi o boye tokende na politique orgueil te. Biso tout au serré ba sentir. Yé a serré sentir te. Il y a qui na gauche aller na zongi na droite aller siko biso to lia pa banane biso to zela to lia biso nyoso nzela moko ozo comprendre yango moni ke tozo ndima ba makambu oyo lelo to ndima Félix asala musala pona que peuple congolais akoma na vie sociale biso nyoso to za l'égalité. Voilà. Merci beaucoup. Tozo continuer to kabola maloba na bana mboka toza na base ya IDPS et sika o ba solo politique et solo la maka na au moins tato na kuta ine que soit liboso na zo beta par rapport ya prophète Denis Les. Bino bo memi ngambu na ebisi bino bozana ngambu ya makasi. Bozana ngambu ya makasi pala nga Denis Les asalini. To solo la nano. Oyebi ki olobaka na prophète Denis Les makamoko aw. Mais auti ko beta su mundu ki moko lisusu. Na yo ki ngote poso na yo ki na répondre to ma bunda na yi. Na répondre na ngala luka ka na répondre. Voilà, auti ko loba lobi. Consultation ezali mer rouge. Union sacrée eza arche de Noé. Après avoir koyambaye et pas tata mokonzi ko. Namoni bena nzamba kiteli pour Denis Les salo makambo wana ya moi bien. Namoni nzamba kiteli. Pour nga benga asa kwa mutali boma. Omotele ya kota kile ba prophète yo makoti. Pour ça salagini. Oh, Denis Les ozao. Atuni bongo. Oh. Akamwe. Abina yope aw. Na yope aw. Donc c'est que ba mona ke niye mutu moko boy. Ba mona ke niye mutu moko boy. Akoma niye comédien ya ba pasteur. Oh. Ya ba prophète na kata Congo. Ngana toke marque na kutu makamune fo l'exango pembe. Mais tout alobi quand même bien. Tout alobi bien na féliciter alobi moi bien moi ange moko ya 12 ans. Ange à 12 ans. Ange à 12 ans, bah, touché moi, moni et Denis Les salo. Moi bien. Voilà, toi tu as ma prophète Denis Les parce que bah yambi. Beaucoup menacé bateau point. La FCC baza mal à l'aise. Comme Mati Mandoki likolo, autorité morale est menacée. Oh, bah Matusi Mandoki ya Congo likolo. Ya République démocratique du Congo likolo zo tambola. Pour to zalaka na ngote. Ba mais to zalaka na ngote. Bazo meka ba monteur. Oh yebi likambu. Nda bangi.
pour ceux qui n'ont pas ça to quitter ngana bomba raté na ba vérité to quitter qui m'a muké na kati totali moi ngano na totali moi lion na ndeka sala ma poko so na basala ne ba ningana moi totali moi bango do so ba meki to koniata hypocrisie ça te to luka pena ne kabila mutu ya kabila na biso ko ta prison awa wapi anoka pena gambela kinga sanya anoka opena azala na prison mbao na selembao abimete soka ke prison ya poto aolia fomanje neti mbe momote mbe makeso atangi akomisi mayele so tozu kabila to tinde kuna ya kangamo maka utanga pe ya utanga te prison akuta na prison jomo bo alaza tale du tutoir au moins anoka bana kinga zando na kango awa ya bimate bakantaka idete tipo na bima ovanda na biso awa kabila ozala yango bomo menacé bo to menacé te to meki manduki ya Congo ba avion belele ki wa to meki to zo mekande monter to meki to tam sute te zeki ba po bata FCC ba za drôle ko tika bo otiki moi avion de chasse vandiana ba ko zwango ba ko tekela tipo nani o ba tena prison comme les nani tipo so maka ba monter ya ba danki tamak oh yaza champion ko yiba ba biloka ba tamak ba monter ya ba diru ya ba itobe ne tamuso ko yiba ngo ba bité to mekana tamuso ba yibité ba monter ya tezam normal eza normal po tamak eza grand muyibi cop ne za yango na ba général nyo to bazaki na kata république na ba corner yango meka ki yango lobi yango to meka yango to no banga to meka yango to tali yango to moni za normal nde moi sentiment sala ki to kitai moi kinga kati okiti na moi se to sali moi totalement ngando moi nyoka wana moi kili konde ba biso bangala to lobama moi kili ko moi so poko se yali to lakse ke to mibali sikoyo l'état bomati ba viol likolo na poko nango président de l'Assemblée nationale accident moteke bomi funda il dépasse biso niveau to zoa ba gaz tozo ba makambo belebele na marche ya mabe mabunda tokene wapi bango moko ezalaka ba je ba tu ba boma mutu avion sala crash matata ponyo aza na problème na mutu bazo meme na kiti roulant kuna ba ke ba betse so lichette ba bomi eza ba jeune ba mo basali lobi matata ponyo premier ministre eza ba jeune bango po ba luka mabunda akene représenter na justice po ba kosa abeli mutu po bango makama mutu basakana te mabunda comme kizengi ba tena kiti moya na justice ezate ya mona émission ba baba so information mona baba mo jomo asala émission ba jesa ba baba mabunda ko vanda pemeli ya ko loba jomo anote alobi boy akoya na justice ata comme kizengi so so baba joba za ba spécialiste ko ba kizengi bazali to tie pemeni mabundi pela lobi ya yebisibino alobi boy aza innocent yezalaka ndengo wana bo za beta jomo ko bazo répondre ki po ba joba ko ba kizengi bali o ba ko pe baba bali mabunda ta komi kizengi neni ya koya na justice mais babi bakangi camionnette wana chauffeur nango bazo interroger ba yeba nana tindaki mais o to lozolo bakeza ba jeune na bango eza ba jeune na bango papa ba bendeka mwana ma indima maintenant on regrette pour na garçon na ndimi malikamu place pour mandima ati na zo regrette na garçon na atokufa pour rien tamusu ba kopese pema $3000 te ndima kaka yoza mutu na biso sende te tuta kamena po ba robomai ndeki mbuta salaki ya makambu ya nani ya boteti au moins kaka bato wana batinde ba bomba boteti wana kaka mutu wana linya témoigner na butu na babara o ba ke babara tipo wana ah bon babara tipo wana nyalo baba vérité babarai kono regrette pour na jeune andimelo ko mo likola nzala to mesana na biso na dendo na babio na biso awa moi 5000 francs moi 6000 francs so mo ndunda moi nini au lieu na yo zo luka ba $3000 pour ça na ngoni voilà to komi na suka problème na ça na ngoni o moni na chauffeur wana kuma ka soki mabunda ana azwa soki ba 1 million vertige patron zo longwa ngape na zo longwa balimba créer problème et ça vertige ça bino bazo compétent na bango na ba na mwana mboka donc le roi futa marabien patron zo longwa ye pas longwa vertige jusqu'à ça les chauffeur vertige bazo kota chômage vertige ça lié vola ce que c'est au Kansake alors que na téléphone pour ba tamona patron juge na bengi mabunda na 13h30 uzalana donc yes ko le ayo kango si na longwe musala le ayo donc
bato basaka na souci ya bapatron eza bato basali patron kolongwa na bambongo na compte yo mosali bakanga ne chauffeur ne vertige te mosusu bafutaka $2000 omona mo volant $2000 ezokende ya. Voilà, tout est maintenant, papa. Maintenant, toutes nos questions, moi, c'est un thème parce que le bar chaud. Président, ce qu'on a redissoudre l'Assemblée nationale. Depuis nous vous comprendre, bino c'est la président Loba. Président déjà Loba est lobby. Président Loba est lobby. Mais miri ba bino ko ne tourner na katambo, bino vous comprendre. Président de tourner kana wa. Oh ya yebili kambu. Oh ya yebili kambu. Et donc président ngapo na ngapo pona ngai. Président Loba ki lobby déjà qui solution. Pona Loba na ngava. Posoka lobby, bato basala ba crise, bato bakufa. Pona Loba ta leki sa vision tata. O kata mirage wana. Wow! Tu mwana mboka sala e malaise. Mwana mboka sala e malaise na kingaka. Ye alobaki nini? Yoka alobaki teke na Congo munene na koyate. Eteke eza na Congo. Moïse a koyate. Eteke eza na Congo. O na mukungu bila koyate. Siko bato wana ba ye déjà. Eteke eza na Congo mbemba obima la kata kashote mbemba bima. Bilo bolanda ka Joseph. Bovandi pena bo to vandi kaka ande to vandi na base ide peso bo tete. Lisolo abruti moko be semi lettré. Au moins, à Bendi Congo, qui na niveau na. Au moins, le côté Batamaï, les bancs à Katako. Vraiment, ils ont passé. Continuez à question na ba question. Moi, espoir, ngonga kei, moi, espoir, ni no kopé ça la ba Congolais, oyo. Surtout, bazana poto, bazana moi désespoir, espoir, ni no kopé ça ba. Ah, bande kolanga ba Congolais, vous avez l'espoir. Mboko tandika basana nzamba ko molo balango. Mboko makamlango tezo sala malaka ta Bible. Ko banga la binote. Obeti matour na kinyo ye babio za nango mama kambe ya liba ndaku pe kitala ngo moins cher ba flat ko mebele do bakita na bango na kini baya na bango mboka za bien mboka espoir réalité la biso neto yali na beti moi kilote na ngai ba perpète na ngai na za na ngai kitoko na va na ngai na santé te mupe pas bien mais na poto ko lukara na za na ngai chômeur te na za na métier na ngai moi je suis chimiste peintre mais ko sala peinture ngo ndenge nini ay ko makata karo mupatie sana na Goma unafutia yaka do biso na ba peintre na bato ba tata bili badela na eloko wana o mon awe koma kito so peintre fo ba Swahili do na peintre na cité ke zeka lisanga ba Swahili yo ngamunga na pati ya Goma ngamunga na kozwa musala neni ngamunga na kozwa te kunezala kaka unupatie loko le chate ki na mupatie kini kisasa unupatie kuyaka ici mboka yoko mika wana bango ozo musala nenge wana c'est un tribalisme te wana bango na karo na mutatia ka peinture Swahili biso musala evande un grand chimiste na ba vela nga les géants ali wana vela nga les géants na pas les géants un grand chimiste peut biso to ko musala na maboka ba vela les géants to beta ba bale ya mo beta bale ndenge ni o beta ba o calculo beta bale ki na tremota la moment fufu mama boye o tala mo so po dame hôtel peu sous comment ça se charge bana to tika baba la fatala bano benga nga weya alors ba to poto ba makamo komi bien et là on a regretté kaka ba joueur na biso kini faut balia trop on que tout est côté ba so de moto tala mali ko la joueur ba joueur ngba ni tirbo fort mais boya bana poto boya ko tsasa makamo na ta mboka boko ta makamo sala makamo bien ba petu na ba beta football la bien ba o ko tena na suite boya pesa bango information na numéro na yo bon numéro na ngeza 081 61 57 273 Masaboya fumbwe kita mutamande falongwe boya kisasa te boya nabino Joana hamburger wana ya gâteau mnena na otalo au siko mabe natika gâteau vraiment boy kombata mo na poto asala ka vidéo ya gâteau wana za nyama te wana za nyama wana za ana kini personne na lipa boule na zuma maki na tie mwamba na tie na ko dame bien tala mwamba naturel les ana na zan wenza balube za watala mabende loko na beta ka sete kabila société tekele biso société ya pousse ya poso na dendo na kini koma na kama bazo balola ka poso ba nere za lisusu bien te ta musu ba mona ngane na olo baboy mona ko moso sama souffle neti lobi na zai pa masalanga bobo yango na mona na a lobité na dame fort na lali na kiti. Voilà, merci beaucoup. Bobo qui sait que Nazalé kuna pas na la libena na dame fort abi système boko ebonga. To beti be makolo to bimi nanzela sans garde corps. Mais ozoe ko tambola ndengo wana. Baleka qui sait que de famille qui sait que de n'habiter simplicité bazala ngo ya ndenge ni. To tamboli na sa. Ah, zila non. Ah. Ya ko taisa. Abeti lisola ba baleka qui sait que. To tamboli makolo ngana bobo qui sait que dilobi la 24.
tala ndinga totambola simplicité ya Congolais musu bazolo bo bango batiki Kinshasa bakei vendre sika ba minerais aza na ye awa na 24 mois na bato na baimmeuble bon bato bazo baneni bakei vendre place ba minerais zali bakomi ba riche lobi mas lobi nga nayaki na baza te totamboli na masala nga boboki sekiti na 24 totambola biso calme simple eza te koma bagarde ko na nsima tiali konga sala boye te toza calme totamboli patinga na zuma taxi nango makambo to masa ndeni tianga $100 rien abete mpe agite na rien tomonana kaka masolo kitoko abinanga masa ozwa bilongo abimasa motunde ali ya mosala akoti nanga na kare na ye na ngai pale na bayiki oya na baza nake nanga pale voilà nake nanga pe bazala bango kalme aza na mama na ye na mwasi na ye na mwana na biso bebe autobotama mikolo sikoyo ndenge ozolobela faci beto kaka faci aza beto tala passeport ezali kozwa yango ezali 350 na kati ya mboko passeport ya mboka na biso mo 350 passeport le plus cher au monde $350 mais lelo passé comme $99 ozwa ngo apo lokola weka na banque opesi la le momo makambo mike mike okino opesi mokongo babino 3 jours akoye 3 jours kaka na banque anobendi passeport mike tala makambo faci nango na mboko nalingi na bana olika ma passeport ere yango oyo bato boapresse so bafuti so 150 eza na compte ya l'état te bato boapresse nga linga salisa presse mbangu so bafuti so 150 etali biso te une semaine $99 mpona bato ya Kinshasa bato ya province 2 semaines donc soko oza pression olingi bima ya 2 jours pesa no $150 wa mais koloba teke passeport na Congo eza $150 mais message mo nazolinga pesa mokonzi ya mboka baekole catholique esalisi nini baparent na biso surtout basi bakoma puta baprofesseur mbongo na kuzi mpo batangisa bana oh mais kote baza kaka même programme livre etangisaka na laiki mpe livre ekotangisa kaka na saint lik eza livre mosusu te bazobanga nini yango livre ekotangisa na saint mika te yango ekotangisa kaka na saint joseph kaka le même livre ya 6e ya 7e parce que loko nini yango bozosu ba $1000 bopesa te na okomprete mosala ya bamboka basel sokiti eleke ebele banguma bazosanza yango moni bazosala biloko wana voilà okomona merci beaucoup eloko napesi message pas facile balandela nani bekole wana mpona bana po kabila pena zongisaki biso nsima trop bato bakokomprendre ti na classe ofele te bato bazokomprendre te ezalaki pena mission mobimba donc to neutraliser po bana bato pauvre kama bazala mayele est-ce que soyeba bana bato mbongo mimi babonta babaki zengi bokozala na 3 kizengi na pale ozomona babike bana bato mbongo bazalaka mayele faut to neutraliser contre bapapa na bango bafuta bango te do bamission bakabila bayaki nango yango na kata mboko banyokola pena peuple sikoyo na moment fatia comprendre makambo wana nyote nano classe ofele tajo avant na papa nga azala na masala mo kutaluka sawa azalaka mayele na classe kutaluka kuma coopérer ba brique azwaka le premier masala nga comme nous autres que ça l'émission na azala côté ya money shop ye mathématique ata mwana classe biso mwana ne moka mwasa zangalu masana no fana na kaluka mayele na niveau moko sakana te to bandine premier titre ke tina ba bokolo ye kaka mayele mais masana kuma coopérer ba brique pour ni moyen ça eza passe mingi eza passe babilo kongo yango surtout baba petit biso to comme des amis kolo bo profiter bo tanga classe les bâti classe ofili souci na na zalongo mais bazo bundisa ngo otanga ndenge nini tozo c'est la lelo kongo la komi obi o classe ofili la kisa biso tozo c'est la makambu oyo esila yo na batuni question wana te tozo c'est la makambu yango na lobi yo batuni question wana te batuni ngai classe ofili l'accès école mais moi na nga tanga na SCT Petacotis ana makampa voilà ofili na bana na yakola sango ba papier poza la te na yakola sango ba papier awa na za na ngome mi awa na poche danga na bombelo te na ngo na poche donc moi na zotango feli moi na nga zotango feli ne siti peut akotise yango papier yango ba nini ya bana ngo tanga yango bandeko preuve à l'appui yango yo preuve à l'appui yango billet de vacances na nga yango ya mwana na nga tanga ko feli pesa ka 10 000 et sili bana ba otanga yo muto vando solo bo classe ofelango ekozala wapi nazozomona ngo te topesa bino baadresse na kitambo epeni nini Saint-Georges voilà Saint-Georges na kitambo yango mpe ezofele ti siko bozodute nango yango filme nano ekole yango yango bamona yango bana bazotanga ofele filme ekole yango voilà j'espère que tosilisi ok napesi kaka mwasi nanga Francine mbote napesaki na mbote te napesi mama bana abotelanga bana misato abotelanga Emerald abotelanga Roberto abotelanga Chandel napesi mbote mingi napesi pe mama bokilo na ngai
Maman Bokilo langa pe mota trop, na pesi bande ko langa nyoti na mikili mota. Na pesi petit langa nanouche, na pesi ve langa plutôt sikia la mbote, na pesi ve langa fiche mbote. Rappelez bango ba bande ko benga na komba nai. Bo rappeler nga bo benga la kom mingi bakena potole na salaka sise banu benga nga weya. Weya yo ya bandal. On a pesi bino coupe na kata municipal, weya yo ya telmi yeyo, tane na koma. Pepele na zala nga bien marqué na tika bana comment na wa mama lete. Na nga bien na pe mi pepele. Personnel, mutakufa zo so na. Quel comme le roi Jean Kuluke. Au moins. Na calme. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Papa to komi na suka. Bon, ngai na pesa ka bana ngola mobumba oto banda ko beta. Oto bunda bagar. Nga na yo bunda. Ota ngola po ebi ngola ni yone mte renforcer bino. Te. Biso to abena ba combattre à Titanic na masolo wana. De yo za combattre depuis na ngola. Depuis na ngola ba ebi net o sola bo ba ebi. Donc combattre pena donc na pesi bino ba mbote bo continuer lit na Holanda bino. Mais na sabino ke combattant na biso na kufa na shikwanza wana na mona kiango. Na biga mes condoléances. Aza vient na biso to banda lit lelo te. Mais pour le moment bete na mwandinga pona ngola baso landa. Mwandinga na mo pesa ba mbote na ma. Na pesi bino botarde, muito botarde, tout douche. Vraiment place vos alliés, tout douche botarde. Tous les combattants to komina suka ndeko yaka papa na ngai toza pona bino mbote ndeko. Bon, nous avons ya 5 à 6 secondes. Ça veut dire quoi? Mboka ezalaki na malédiction. Alors, soki nzambe alinga pambola mboka apesaka mokonzi ya malamu. Zomona. Nzambe soki a décidé bon maintenant nalingi na pambola RDC. Akozwela bino pe président ya malamu ya motema malamu mwana nzambe apesi bino pona intérêt na bino. C'est pour cela lelo tomoni président Fachi mwana nzambe aye motema bato senini ekiti ona ki nango yango wana. Merci beaucoup Ndeku. En tout cas maloba bukibo nzambe zolo ba matro c'est que Congo na biso. Merci beaucoup to komina suka na pesi bino. Merci ndenge bozala ki wana na Vision Plus télévision. Bo continuer kolanda biso chaîne na bino munene oyo tozolaka bino makambo etali politique et puis etali RDC. Merci beaucoup na ya côté business na prise ya caméra ya image. Merci beaucoup na maître camionnette Mbola. Merci na moni ndenge komela kinga Adricha motomètre Beba Zibeba, merci. Merci na base na IDPS na Londres, président Chibaba Benda. Soko lingo kota na masolo ya IDPS na Londres, benga contacter numéro na nga na ko indiquer na Londres. Boko na président Chibaba Benda, Bikou Lebrun, musicien papa chéri. Normani na IDPS lokola Bogis Bompema ndenge koma. Merci beaucoup na Koko Pangasuli, toujours na base ya IDPS. Merci beaucoup. Yom tota ngolo ba boka bata base na mukate ya FCCT base na bango za kangwata. Soki ezali batinda bakombo baninga batinda bakombo. Merci beaucoup et puis bobanga nini. Merci beaucoup, te écoutez la prochaine. Bye.